Tozo continuer na deuxième vidéo. Batu nyonso o bolanda nga na video o ami balé soko taki video ya liboso te banda na video ya liboso po o ya ko comprendre makambo to lobela na video o ya mibale. Na video ya liboso na expliquer makamka ya dépouillement ndenge na tangaki na nini oyo to tanga ngo lisusu awa eza très important ya makambo o to zolobela to tangaki na video ya liboso banda na video ya liboso po oya kosuka na video ya mibale totangaki na Romains 14 Romains chapitre 14 verset 23 totangaki yango elobi na biso boye. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est péché. Totangaki yango na lingala elobi na biso boye na lingala elobi na biso na 23 na lingala elobi na biso kasi moto oyo alei biloko ye amoni ezali mabe ezali ekila asali mabe na miso ya Nzambe po alandi bondimi na ye te pamba te makambo nyonso oyo bondimi epekisaka ezali masumu. Donc mutu oyo ole biloko oyo yo moko ozondima bayebisaki yo keloko eza mabe yo ndimaki yango na bondimi na yo keloko eza mabe eke osaleli yango osalili mabe na misu ya Nzambe. Eloko nyonso mutu azosala na bondimi na ye te eza lisumu. Donc engelobake bayebisinga ke nakoki kosalela produit cosmétique te nga pe na ndimaki na bondimi na nga ke produit cosmétique eza mabe mele nasimbi yango nasaleli nasali lisumu. Yango naoyebisa biso bino makambo opo monguna satana azokoakize batu na babiloko oyo biso tozondimake eza lisumu. Yango nayebisi bino ke makambo oyo ya dépouillement ezobakisela batu masumu. Na dépouillement eloko ekokotisa mutu bokonzi ya likolo te eza biloko totiaka na mutu ba mèche ba periki ba tissage ba teinture ya jaune ya rouge ya nini po oza naturel te lero tie biloko wana ba maquillage pozo changer nature na yo rouge à lèvres to ya rouge ya rose ya vert ya jaune ekokotiso bokonzi ya likolo te biloka matoi ekokotiso bokonzi ya likolo te bagumeti babiloko wana nyonso montre na alliance tokolobela yango Nzambe alobela engasi yango tokolobela yango. Pantalon ekotisa o bokonzi ya likolo te pole yo mwasi ozolata pantalon osali lisumu. Pantalon eza bilamba ya mibali eza ya biso basi te osali lisumu. Nalobi ke ndenga nalati mashkuti boye po nazondima na nga nasali na nga lisumu te yango nalati mashkuti. Soki yo ozomona ke folataka manche longue so lati mashkuti osali lisumu folataka manche longue kolataka mashkuti te po mokolata mashkuti osali lisumu. Yango nazoloba ke leri tozoloba ke eloko oyo eza mabe soko ndimi yango tika le batu mosusu bazoloba na oke eloko boye oyo eza mabe soko ndimi yango tika soko omoni ke eza mabe te bondela pa ya Nzambe balobi ke eloko boye eza mabe olobi nini soki eza mabe kotika nga nango te nga na oyebisa bino biloko oyo ekozangisa biso bokonzi ya likolo eza ba maquillage babilo ya matoi ba chaînette ba pantalon babilo totiaka na mutu esili oyo nyonso etikali eza ndenge Saint-Esprit azokamba mutu na mutu ndenge Saint-Esprit azokamba mutu na mutu yango tozolobela babiloko yango oyo wana Nzambe azolinga na Nzambe azoboya. Ozomona Nzambe alobaki na nga ba parti musu ya nzoto mse ko tika libanda te a déterminer pa na nga te mais pa batu musu alobi na bango ke fu balataka a manche longue aisi bango fu balataka a manche longue eza mabe te lataka na oka a manche longue ngai pende na zaboy nazomona ke na kolata le nyonso tu manche longue te
nazomona na ngango eza bonte nazobondela pe nzambe eske ngafuna lataka mashilong ndeko moko abimama de na tana ndako mulunge me nazaka na mashilong po balobi na biso il faut ka mashilong me nga na lobi na nga yango na loba yango sengle te na yebisa bino sengle te ata na ndako na sengle te mwa bilambe suka biso awa en tout cas c'est bon pona nga c'est bon pona nga so na bombi na nga eloko na nga oyo na bombi na nga oyo moni oyo mo muke likolo muke nzambe kaka asunga donc basima lero kotongisa biloko fo esuka mwa awa ozomona na ebike ba parti oyo nzambe alingi te ezala biso libanda me awa na nga naomona na ngango te ate eza libanda ezosala nga eloko te ozomona me oyo ozomona ke place oyo kozala libanda te kotika yango libanda te kotika yango libanda te poso otika yango libanda monguna satana koakize yo kaka nango po ezokoma masumu kati na yo yango nga nazoloba verite bato beyiboregete mama deni mamni ozoloba biso futolataka mashilo nga nazoloba makambo oyo nzambe atalisaki nga na oyo nga nazoyeba ozomona mpo naye kokomprendre naye nakufa babande kolukaka na makambo ya deprimant otokoti na deuxième video pona loba mingi te na expliquer bino mwa na réviser muke o na lobi na video o ya liboso bobanda kuna boyoka naza makambo o nga na koloba o na monaki me nazoloba oyo boy sikoyo sikoyo na koma wa na sukaki place na ebisi bino na koma ekotia na sombaki bouillant na komi kotia bouillant me na bonde na binzambe balobi eza mabenga na omona na nga mabete po ezotianga ka mbebo na nga naturel ezochange nga couleur ya mbebo te yango wana nazosala ngo mpona entretenir mbebo na ngai mpona entretenir yango ezala ya kokauka te nde nayaki kosomba na nga bouillant ona video wana nalobi ke bandeko eza te mpona tose deplie tomitika komitika elingi eloba nini nzambe alobaki na nga tolataka biloko te esthétique makasi ati na nga deline soki eloko wana eza esthétique makasi bolata te soki na bana batongi yango bakomplike modele makasi bolata te nalinga bana na nga bazala simple nzambe alinga biso tozala simple mais tozala bien tozala propre kozala bien elingi elobaka te funa tia babote te ozomona napesaki exemple kuna okokuta na mutu na nzela azotala yo abi mwana mwasi oyo asa naturel kitoko ati na eta beauté te eloko moko te pourquoi atie yango te omoni mutu abongolia kokote kaka eza mabe ma sere biloko wana eza mabe aosepela akosepeli nao na yo nasepeli ne asa naturel kitoko atie ni rouge à lèvres eloko te na monoko atika na omona wana fo ya brillant ka atie na monoko na ye atie ni crayon alati na ye kitambala ne to abendi ka asuki ne abongisi ka asuki ne naturel bongo en tout cas ça va abimi bien simple alati robe ne kitoko na sepeli na ye ozomona eza kitoko ozomona muta bongolia koteya eke biloko otie eza mabe aondima mais soko mitiki tala ba bouton elongi mafuta boye lero na ozoteya mutu otala depuis mongo ezokomisa bino boye ozomona mama ozomona na naturel yango kitoko te donc yango nazoloba ke to entretenir bapo na biso temple ya saint esprit tokotika yango te to néglige yango tobebisa yango te ozomona biso tolobaka kaka ke tobebi po par rapport ndenge tozalaki me tobongi te sikoyo po tokomokoma naturel ozomona ozokoma naturel kati na bonzambe dozozonga yo sikoyo ozomona ozozonga yo eza na babiloko omona babuto ebimi po eloko moko mesa kosela tozosela changer loba o na moni ebimisi nga babuto na mekana oso eloko mosusu me eloko eza interdit mpo na biso oyo etelisaka kosimba te oyo kotelisa oyo ekomisa mwa choko kosimba te kosimba yango te ozomona oyo kochange mbebo oyo bazwi mwa batie mwa couleur moko apali kosimba te mpo esala rose mbebo rose nzambe alingi bongo te mpo oyo ozalaki mbebo rose te donc yango eza nécessaire mpo na biso donc tobanda olobela makambo lokwa mpe nzambe alobi nalobela yango mingi entouré eloko nga na siwuti koleka nango eza ke déprimant elingaki komema nga na kofongola nga baporte mpo na monguna satana aya kodetruire nga po biloko oyo ndimaki eza mabe me ozosalela yango me nzambe na bolingo ne lokwa ayebi ke mwana nga abondelaki na ozwa po poudre yango na moni yango te eza te poudre oyo na bandaka kopakola kala mpe mingi te poudre pembe oyo nabeti lisolo kuna na ndotia poudre pembe mpo elongi nange ezalaki bagrese ile na osalela
mafuta kwa huile de coco esala yango elongi vraiment mafuta elongi mafuta makasi nde na bande kotia poudre ya pembe ala pre na pangusi elongi nanga na bande kolobaka eza lisumu te po échanger nga couleur a po na nga te nando loba bongo sikoyo biloko mibale wana bandeko na nga mukolo mususu brillant oyo ezaki na mesa awa monguna satana nano abandaki ndenge nini abandaki kotindela nga batu ona yebisi bino ke na yambaka lisu telefone te abandaki kotindela nga batu nazo prepare video mona osalela bino sibi oui tondima bindima ndima te ata na makambo ya deprimant ata na makambo mosusu tondima bindima ndima te na video na kosalela bino bindima ndima eloko nini esalaka batu po mutu ayebisi oke eloko eza mabe yo ndimi likambo boye yo ndimi yo tozomona ndeti maladi no ekozala kanser yo bie ya solo te boya yango na koyebisa bino biloko wana nyonso wana sikoyo point oyo tokomi nango na olobela oyo na poudre ya pembe ya babebe oyo nande kopakola mpona bagrese ezalaki nga ebele na elongi apres sikoyo mukolo mususu avant nanu wana monguna satana bandida ya kotindela nga bato atindeli nga nanu mutu moko mwana mwasi moko ayebisi nga bi mama Deline oyebi ke bakolan eza mabe kolan eza mabe cycliste eza mabe kolan eza mabe so olati kolan eza lisumu epi ki cycliste eza lisumu nga nayebisi mwana mwasi wana nga na bi mase nga nazomona na nga lisumu o nga na osa atende na olata kolan na si ote eza bilamba eza soki pe apesa nga raison mo boye kolan muta kolata kolan te na se kolata kolan te na se ni ba kotia te na se nga pona malili tozotia kaka olati ba jipe ebele olati ba jipe ebele apo olati robi supi ndenge nini nango expliquer nga antoine nga natiaka na nga nini o na se natiaka na nga kolan na nga na se soit ba na nga eza ekobanda na se na ba chaussette olati boye après nalandisi robe na nga likolo donc nga nalataka na nga bongo nazomona na nga mabe te pole nalati yango mpona malili oyo eza libanda nazomona na nga ngo mabe moko eza wana te ani na nga bongo basikise mpe nzambe aloba no mpona basikise te ke eza mabe nga bi te nzambe aloba na nga mpona ngo te mais eza te ka nzambe akoloba na nga biloko nyonso biloko mosusu mpe nayoka so moto alobi ke eza mabe abebi ke sikise mpe eza mabe mwasi akolata sikise te nga na bi sikise nga nalati na nga lokola sous-vêtement boyoka nga na bi sikise nalati ngo lokola sous-vêtement eke ezala mabe na ndenge nini ute mwasi akolata yango te sikise eza biloko ya mibali mwasi akolata bilamba mibali te boye nga na bi bon nga na bi antuka nga naolata na ngango nayebisi nga na bi omoni nga mambo badeprimant oyo na bai na ondima na bawiwi te nga so nazomona ke eza nango mabe te na olata na nga ozomona olata na ngai mais kobondelaka nzambe atika biso te soki eza mabe so eza mabe mais soki eza mabe neti ndenge olobi ke fo kolata bajipe ebele ala po otie nini na ntuka nga vraiment nazosepela na nga nazoyeba kute na obanda ndenge natie te bajipe na se apres nini na bi nga mpenza nalobaki yango na mamba deprimant oyo nalobaki yango na kolanda na nga su bilandalanda te mpo nazomona makambo ebele oyo bato balobi baproduit cosmétique eza mabe namoni mabe nango te antuka nga na olata na nga kola na se le mwasi yango alobi na nga bongo alapres aye kozonga su deuxième to abi na nga mama Deline naye nayebisa o mpe ke oyeba ke sous-vêtement mpe eza mabe sous-vêtement mpe eza mabe kolan eza bilamba bana mibali eza mabe sikisi eza ya bana mibali eza mabe sous-vêtement mpe eza mabe eza ya bana mibali atindelanga kutu nini mo boye bakomi wana soki ezalaki nayebi te soki azwilaki yango so mpe na bible kasi oyo wapi nayebi te bakomi ke lokwa basacrificateur bazalaki soki kosala boye soki komata likolo banini basalelaki bango bakaleson yango tobengi basous-vêtement pole bazomata likolo lokwa nde banda olata basutani wana balataka basous-vêtement mama Deline sous-vêtement eza lisumu mwasi nyonso alataka sous-vêtement eza lisumu nayebisi se wana nga na bi tolata bakolan te eza mabe tolata bacycliste te eza mabe tolata su basous-vêtement te bon sikoyo tolata nini alobi ke ifo nga nakanisaka ninga oloba tolata mangwanda nayebi te soki mangwanda boyebi lingwanda
lingwanda nzambe seigneur abi te tozalaka bongo olati ka robi na yo bongo abi wana kubobosana na esi mwa mosana bobosana kutu wana ngabi nga na obondela nzambe mpona kola na sikisa so eza mabe mpona kotia na kati me na mpona kutu sous-vêtement te natika ba sous-vêtement babiloko nyonso ngabi te na otika yango te ngabi wana mpenza nzambe alimisa nga ifo aloba na nga ngabi wana mpe nzambe fa koloba na nga asala ndenge asalaki na biloko ya matoi asala na makambo moko boye ndenge asalaki na biloko ya matoi mpona ndima ke eza mabe aloba na nga na bi nga mpenza na ondima su bindimela te mpo biloko mosusu bozopekisa bato nga na omona yango eza nango na ntina te bozopekisa bato basalela baproduit cosmétique te bo badentifrice basala yango wapi do tosalela mpe badentifrice te seke biloko ebele baai bamatungulu nga bi te nga nazobondela nayebi biloko oyo ekekotisa biso bokonza likolo te nazosalela yango te eza bameshi eza bamakiyage oyo ezochange nga na tiri na nga me oyo etika na obondela mpona wana nzambe na alobi na nga te bandeko na nga mwa mosana alobi na nga bongo eleki na nga ntuka na boyaki na telemeli yango nga na bi te ka sous-vêtement eza mabe te nga na kolata so mama Deline so ozolata sous-vêtement eza lisumu nga na bi te mama Deline nazoyebi so eza lisumu akanga mika eza lisumu nga bi te eya lisumu te nakondima mpe lisumu boye te na boyi na yango nayebisa bino bandeko na nga bondima ndima te soki eloko wana oza convaincu eza mabe otiki na otika mbala moko kosimba te me soki ondimi eke eza mabe balobi eza mabe eke osalela yango osala lisumu soki nga na ndimaki kaka pa mwana mwasi wana ke ya solo balobi sous-vêtement eza mabe nzambe asunga biso kaka langage wana eza bien te langage wana elingi lobake ondimi ke eza mabe me yo ozosalela yango ekomi lisumu okomi kokonsome lisumu na vi na yo bandeko na boyaki yango abi nga na kondima lisumu boye te eza mabe te nayebaki te ke nzoka saint esprit mpe moto azosala nga nandimaka biloko bazolobaloba na nga te baye kobenga nga babi mama Deline oyoki ke bilamba maputa mpe eza mabe nga bitikoloba boye bilamba maputa eza mabe ngabi tolata su bilamba maputa te babi tolata su te nga tolata nini babi tolataka barobi na bajipi nga na bi en tout cas nga kutu oyo nga namonaka ke fo nalata eza maputa namona basetre na biso bakufa kati na bonzambe namona bango na maputa opo babi badessin eza na maputa eza mabe nga na bi oui il faut tokontrole badessin mais eza te ke soki dessin eza nango babi ata badessin mosusu bazobomba nga bi nga soki babombi nga na olata nga funa mona mpe yake batie 6 nde na olata te so batie 0 moto abi nango 0 wana eza 6 na ondima te nga namoni 6 te nga na kolata bilamba ya maputa do yango nazoyebisa bandeko nyonso bozondimaki bilamba maputa eza mabe kolata tata na ndako lero olati kaka liputa elamba liputa osali lisumu nga na boyaki na ngao nga na bi te nga vraimen na kolata bilamba maputa me na kokontrole dessin nini oyo na olata na dessin nini oyo na olata te oyo babi badessin nyonso eza mabe bazobomba nga bi soki basali dessin moko eke babombi 6 na kati nga naza kuna te na obondela mpona elamba nde tobondelaka mpona elamba nyonso na kolata na nga naza na nga kuna te bandeko nalobaki bongo alapres nafandaka boye monguna satana atali alobi nazotinda bato baloba na ye boye azolingaka kondima te osala lisumu sikoyo nga moko naloba na ye bandeko na nga nafandaki na aka na salon buyan oyo ezalaki na mesa etelemaki boye na mesa nga nafandi na nga nayebi te so na banda kosala nini nafandi na nga boye bandeko na yoka yango nayebisaki bino bavoi oyo mingi nzambe alobela biso satan mpe alobaka fu tozala ekenge tozala na mabondeli makasi so oza moto ya mabondeli satan soki ayeloba no likambo odetete oyo eza nzambe te esprit na yo moto ekorépondre ye nga moko mosusu satan yaka koloba na nga liso eza sujet te awa na okoti yango te mais leka ye azoloba na nga lobi premier likambo alingi aloba mibale nzambe aye kogangele nayoki nzambe abengani ye vata satan le diable abengani na bakombo ebele
fils de perdition abenge na bakome bela bengana na susu nkanga bi nzambe makamne eleki awa ozomona satan kokosa nga nzambe igangeli ye ozomona do ponini oza na mabondeli po satan kosa yo etikala pe kati na yo yebake o néglige prière yango satan kokosa yo ayekolotisa o bandoto ayekoloba no makambo mabe mais soko oza na prière le yazo kokosa o soit esprit na yo moko mtetelemela ye soit esprit ya nzambe mute ya obengana ye aobengana ye oyoka lera bengani yenga esamelanga siko na fandi na nga kaka na salon na mona bouillant oyo ezalaki na mesa monguna satana atindi bato na ye baloba na nga osanti moto aosolola na yo azoloba no eloko eza mabeko yo lere yo ozoloba neti nga na moni nanga mabe moko te raison na ngoni alinga okopia raison te eza kaka lisumu mama Deline ndenge ozosalela yango eza lisumu ndenge ozolata sous-vêtement eza lisumu ndenge ozolata sous-vêtement eza lisumu bilamba maputa eza lisumu bana bi pardon botikanga nga biloko te naza kuna te nalobaki bongo après sikoyo namona na fanda na nga moko mosusu nayebi so boremaki mokolo yango nasala pe video moko na simba kutu na video nayesi bino soki napakoli bouillant na nga boye pombe boye kauka te se nasali lisumu nasala video ezalaka lobi nango satan yaki kosola na nga lobi nango makambo ya bouillant oyo yango mona lobaki yango na video po akufa soni po mona peke nga na kontan lisumu te na fanda boye nayoka na matoi na nga naoki mongongo ezoloba na nga eyebisi nga siyo te tala nano ndenge alolobela fo yebaka satan ko akoko imite nzambe te akokoka koimite nzambe te ata so azopesa bamessage ne boomona lokola mwana nzambe moto aoloba me azalaka na bafason mo boye azolobela aolakisa bino ke oyo wana eza ye bokomprendre ke oyo eza ye aye koloba na nga bisiyo ti wana satan azoloba na nga boye na fanda abi na nga siyo ti ozopakola bouillant na mbebo na yo epi ozopakola poudre ya babebe na elongi na yo ti osala lisumu ti mbala mole nazoyoka mongongo ezoloba na nga nazoyoka siyo ti ozopakola bouillant na elongi na yo epi ozopakola poudre ya babebe na elongi na yo lere wana nayesi bino nde elongi na yo ezali bagresi na ndotia poudre ya babebe mbala moko na telema na autorité oyo nazoyebisa bino mbala mo bandeko na nga na telema na autorité nyonso donc wana eza esprit na nga mte telemi na telema na bi na gangeli na bi soki nazwi bouillant mbala moko nazwaki bouillant na moni bamo ezaki pe na mesa kuna yebaki te mbamona mwa loboko na nge ezwi soki nazwi bouillant boye na pakoli yango na mbebo na nga po mbebo na nge kauka te ese nasali lisumu soki nazwi poudre ya pembe natie na elongi na nga ese na change couleur mpo na nga eza lisumu te koloba na nga teke nasali lisumu koloba na nga bongo te eza lisumu na pa na susu mokinga seigneur o nini nagangi boye nini nagangeli nzambe to nini nzambe azoloba na nga bouillant eza mabe nzambe azoloba na nga nini bamo makanisi oyo bandi ozonga siyo ti osali pourkui sikoyo nagangi boye nagangi ke eza lisumu te mbamo nafandi mbamo naoki kimia moko ye kati na nga naoki saint esprit alobi na kati na se accusateur alingi akize oki ozosala lisumu bandeko nazoyebisa bino makambo eza verite mbamule nayoki bongo mbala moko nabi eza satan te koloba na nga mpona nini akoloba na nga bo nayebisi bino journée wana na bandi kokanisa pourkui satan koyoya oloba na nga ke naosala lisumu epuis esprit na nga etelemi egangeli eke nde naopakola eloko oyo naosala lisumu te nabandi kokanisa nabi Seigneur merci donc soki kaka natikaki na ndima nasali lisumu nde nazopakola yango mbala moko esalinga lisumu
na koyebisa bino makambo nzambe alobaki na mpo nalingi kosote te naoloba bino ndenge ekendelaki bamonaki kokomprendre nga nalobi alingaki zengaki eza mabe ekomaki mikolo wana moto aobenga yo mama Deline oyebi ke eloko boye eza mabe oyebi ke eloko boye eza mabe mwana beteli lisonga bili tala satan yaki koyebisa nga ye moko na matoi na nga esprit na nkute telemelaki ye elobelaki ye likambo ya oyo nzambe adi na nga akiza te alinga akize yo ozomona do soki kaka na ndimaki le ya lobi na nga bongo nga nafanda kaka kimia do moni esprit na nga pe etelemaki makasi eboyaki mpo nazalaki na prière ozomona po motama bondele ezalaki kati na nga yango moni esalaki esprit na nga eagir soki ezalaki bongo te le kaka lobi na nga bongo bamoka na nge nafanda ya solo nzambe eza nde mabe eza mabe do leka na oyoka bonfuna tikamba mosiko nzambe alobi na ngango après mikolo na oloba nsu nsima kaka na video oyo alobi na nga abia Deline soki mutu andimi wana na oprepare makambo na yebisa bino avant bamaladi avant babiloko oyo bavideo nasalaki nzambe abi na nga nayebisa bino soki mutu andimaki eloko wana eza mabe ekomi lisumu kati na ye abi lisumu wana ezalaka ya kolimbisa te ezalaka po elimbisama fo muta se repentir fo muta se repentir mpo na eloko wana alaprende bonga banda kosalela yango ozoyoka nayebi te soki bocomprendre nasolaki yango na ndeko na nga na ndeko na nga tozalaka na ye nzambe apesa nga nayebisi nga na bi différence nini eza entre kosenga bolimbisi na kose repentir mpo nzambe abi lisumu wana elimbisamaka kaka boye te bandeko na ngai eza na masumu mosusu oyo le osali obika nzambe elimbisanga na mabe oyo nasalaki ata otangi yango te elimbisami me eza na masumu mosusu fo tanga yango donc na sensi nini olobaki nzambe donc ndenge nga na comprendre mpo nzambe alobaki na ngai yango wana nga na obongisa nga bino osala bana nzambe video bayebake babiloko yango tondimaka kaka te soki mutu andimi eloko wana asimba yango lisusu te eza tondimaka kaka eloko bazoloba eza mabe me nzambe asungaka babuya mpe bayebisi biso eza mabe me nzambe asunga biso ka ayebaki ozosala lisumu ndeko na nga osala lisumu makasi nde nzambe ayaki koyebisa nde nazobongisa nde nzambe alobi na nga bia Deline lisumu wana elimbisamaka te so mutu asengi pardon esenga mutu fo se repentir donc inasi bo comprendre différence eza entre ko se repentir nge loba nde nini lisumu nde nayebisi bino osengi noka pardon nzambe limbisanga na mabe nyonso nasalaki masumu nyonso ekoti na kati elimbisami mais misusu elimbisama bongo te fo se repentir donc nge lobake il faut otanga yango oloba pendaki nzambe ndeti nde na comprendre selon nzambe nde ayebisi nga nango ndeti nga na comprendre ke brillant eza mabe natiki kosalela brillant apres moko mosusu nabi namoni brillant eza nango mabe te nzambe elimbisanga na ye na banda na nga kosalela yango donc bongo te il faut naloba boye nzambe elimbisa ngai ndenge nalobaki ke brillant eza mabe ndenge nandimaki ke brillant eza mabe ndenge nalobaki ke na osalela yango lisusu te mpo eza mabe me lelo oyo nasengi bolimbisi limbisanga na comprendre ke eza nango mabe te yango nga nalingi kobanda kosalela yango wana nde eza su lisumu te wana nzambe mutu aesplikaki nga do ye alobaki na ngai te oyo nalobi na bino boye me alobaki na ngai ke lisumu wana elimbisama te kasi osengi pardon fo se repentir donc ose repentir nge lobake osalaki mabe moko ozomona nde ka tozolobake bameshe nde na bandeki kotia bameshe boye na détruisaki temple ya saint esprit nakolobaka te nzambe limbisanga nde natiaki bameshe donc oui nzambe limbisanga na mabe nyonso nasala
elimbisa te wana fo tanga ngo nzambe elimbisa nga nde na saki ba mesh na yeba kite ke za mabe lelo na comprendre ke ba mesh eza mabe na tiki na kosalela lisusu te ale wana elimbisami lisumu wana ndenge moko na eloko oyo ndimaki eza mabe lere ezalaki nango mabe te donc eza lokwa na kotia oyo brillant oyo na koloba ndete kozala perike periki ondima te eza lisumu so otie yango brillant soko ondimi ke eza lisumu ekomi pe lisumu soko ondimi na yo te ke eza lisumu te eza pe lisumu te soko na ka ya dépouillement ekomi na makambo tala ebele oyo eza nango lisumu te me ekomeli biso lisumu mokolo mosusu ndeko moko boye nzambe pe atalisaka ye makambo ayebisinga mama Deline nazolanda bamama mo boye 4 to 5 to 4 bazoloba makambo ya dépouillement na télévision bandoloba makambo kitoko bazoloba mbala moko nzambe ayebisi abi omoni bamama na 5 oyo wana kuna fandi kote boye aza ya ngai te aza infiltré de parmi ba mama wana o bazoloba makambo kitoko ya dépouillement nzamba talisi sera na nga wana alobi moko na bango aza ya ngai te wana ye azotala bango nzamba bi moni bana musu baza yanga me moko aza yanga te aza infiltré yebisanga siko bato baza na ye bayebi te ke ye aza infiltré parmi bango bayebi ke aza ya nzambe bazopesa pe baconseil bango nyonso ye pa koyela bango révélation ki nzambe arévélé nga eloko boye eza mabe soki batuni pe nzambe te babandi koloba yango tala nzambe alobi eloko boye eza mabe boye na bamama na bakondima nzoka eza motambu eza piège o monguna satana azotia bato po bato bakweyaka na lisumu bakotia bino biloko ebele eza mabe po bokende kokweya na lisumu po moko kaka oluko simba mokoloka kosimbi yango osali lisumu na miso ya nzambe totangi yango na makomi yango na opesa bino mayele bana mayele bakozwa mayele soki na oblige mutu te na tindi mutu te ke bandeko bosalelaka baproduit cosmétique oyo si botika na bino omonaki esunga nango oyo eza na problème te tika na yo oyo bozwa badesizio bolata bilamba maputa te po eza mabe tika na yo kolata na yo te nga nazo l'essentiel kake eza nso bokonza likolo te l'essentiel ke oyo ozosala osala ngo mpona gloire ya nzambe ya mabe te me nga oyo naomwaka elamba liputa ya no mabe te naolata na nga pe nasali na nga lisumu te na yo oyo omoni ke eza mabe yo pe osali lisumu te donc oza kaka bien siko papo ya bilamba maboko mikuse na maboko milai bato ebele babi te nga nzambe aloba na nga fo elambe suka awa osali bien mpona gloire ya nzambe eza mabe te nga mpe nde naolata boye naomonaka eza nango lisumu te yango naolata na nga elamba oyo eza boye naomona na ngango lisumu te nzambe na bolingo na ye soki amoni ke eza lisumu ntango mosusu yo ndenge oza na ndenge ozolata mash long osali mie ke nga ozomona osali mie ke nga me nga mpe oyo naosala boye ezangisanga bokonza likolo te me soki nzambe alingi ke nakoma lokwa yo nalataka mash long ye moko ayebi ndenge aosala ozomona ye moko ayebi ndenge aosala me pour le moment lokwa naolata mash kuti eza lisumu te na boyi na ngango mama Deline ozolata bilamba mash kuti osala lisumu na boyi na ngango na motema moko yo oyo ozolata mash long ozosala mieux ke nga na beteli yo maboko problème te me kokondane nga te mpo nalati mash kuti kondane nga so omoni nga na bameshe na mutu loba mama Deline bameshe ekoti bokonza likolo te wana oza na raison na o ozomona soki oza na likambo oyo nzambe arevelanga mama Deline alata mash long yebisanga nga soki na ndimi yango naza convaincu nango nakolata pe mash long so naza convaincu te na olata na nga kaka boye nde nalati so elamba eza mash long nalati mash court pe nalati me awa na olata te mpo na boyi ba awa na nga ezala libanda
Donc c'est ça. Donc na condamné te bato bolobi ke nga fu ko la kaka beurre de karité ou bien huile d'olive boy problème te. So ke zo bongisa nango yo salela. Mais soko moni ke zo salo bien te, zo salo ba bouteille, zo salo ba couche moko boy na elongi. Omoni ko zala mwindu eza bien, na zo na nga mwindu normal. Mais so omoni mwindu ango zo salo ba couche moko na elongi, en tout cas ba couche wana oza na besoin ya ko traiter yango. Couche wana ezo salo na elongi okoki ko traiter yango. Ozomona so yo omoni na ona za na nga bongo po ba msu baza ba mafu po bazali. Ata couche sali na elongi aza na mafu. Koloba te ko po na déprimant ya ona mitiki na nga kaka ke naza na couche boy. Koloba nde te bongo. Ozomona doki oyo amoni ke ba produit cosmétique eza mabe po na ye eza nango problème te omesana na yo problème te nga na sel surtout vidéo opona bato bazoya na déprimant mama muka bingenga bi mama Deline na se déplier na boaki ba mèche na boaki nyonso na boaki boy mais na solo na se moka zulu bananga susu eloko boy ona kola na se nde na ese no na bondela kinzambe Seigneur bato babi kola eza mabe nga na ola tompo na malili mais soki eza mabe Seigneur kotika ngai te bozomona prière futo salaka eloko boye balobi eza mabe Seigneur soki eza mabe kotika ngai te sala nga na tika yango kotika nga na ignorance te nga na salaki mpo na kola nde eloko na koyebisa bino na bafaçon ebele nzambe azolinga te nalala na kola nafanda nango na ndako te. Soko bimi olati kola le na okota na ndako mwaka esprit na nga mba moku ngam tusi na ye pourquoi na olata ka kola pa mba muna njo longola ne ko comprendre nga na de bato ba na Afrique ko oza ntina otsa kola te na se e amabe ozomona eza mabe mais biso bato toza awa na ko comprendre ke eza biloko oyo okolata ngo pona nécessité moko boy ndenge moko na montre na révélation pona montre yo bomoni nga nde na fandi na boy na portable na nga na ko tala air elaksanga air na ko tombola mutu na nga likolo na moni montre na tali air na tina olata montre te so na lati montre nde na sa vidéo boy eza na lingi pona paraître pona na ndako na nga na lati montre nini montre bandeko na nga na oyebisa bino nzamba alingi biso na montre te mais ayebisaki nga Deline nazo ko autoriser bino bolata montre pona kotalela air soki mutu abimi na oyebisa bino ndenge alobaki na nga soki mutu abimi azotala air na libanda yango moni nga ta na abimi nalata montre te pona yebi ke natala air na portable yo tala ano air na portable ozolata montre pona nini eza mabe et tension likambo ozosalela et tension oyo osalela eloko nzambe azomona nga nde na abona ye nasala video nalobi te nalata montre nalati yango mpona nini mpona talela yango air non mpona otala air na portable donc montre nzambe azokoautorize biso kaka montre mpona kotalela air. Montre eza bijou, montre eza fantaisie, montre eza biloko nyonso ba bracelet eza yango tozotika. Mais nzamba autoriser biso adina nga Deline, na autoriser bino montre po botalela air soki bobimi. Soko zane eloko akotalela air te, zala na montre na ona liboko po otalela air soko bime, soko zongika na ndaku. Adeline bolongolaka montre yebisa bana nanga bayina yebisa bino. Abena yebisa bino tala na oloba mamusu na kotina mamusu pardon bolimbisa wana to oloba yango na makambu mususu to oloba ya mambo déprimant ona mambu ya alliance ndenge nzamba lobaki na nga pona alliance na koyebisa bino pona alliance mais na lingi bato pe oyo nzamba lobaki no quelque chose pona alliance koma so nzamba pekisa ki alliance koma nzamba pekisa nga alliance soki nzambe atorizaki yo alliance comment nzambe atorizaki yo alliance comme ça na yeba bino boza na idée nini mpona alliance ya mariage
po nzamba alobaki na ngai yango moko alobai na mamba montre moko alobai na ngai makambo ya alliance nga moko na bai na olobela likambo alliance te na olobela yango te po ekosala bato ba confusion makasi me na bai na koloba yango po nzambe moto alobi na nga na koloba yango wana tolobela yango nsima tokei na likambo oyo satan ndenge akizaki nga wana mpona likambo ya nini ayaki koakize nga ke na osala lisumu esprit na ngai tomboki na boyaki yango na bi nasala lisumu te ozomona apres sikoyo apres wana naye kocomprendre ke bato oyo nzambe azotindela ngai bato oyo nzambe pardon bato ebele baobenga nga eza satan moto aotinda bazoloba na ngai eloko boye eza mabe ti moko kutu toswanaka na ye na biso moto abengi yo abandi kofelicite o mama bon wana na olobela ngo nsima mpo eza na makambo esalamaki boyeba siko makambo oyo place ememaki ngai bomoyeba siko makambo oyo place ememaki nga donc lokola na bandaki koboya na komprenaki deja na ye moko satan ye koloba na nga nzambe abi na nga aza accusateur azolinga akize yo ozomona baninga siko koakize biso na makambo moko nde nayebisaki bino bamemaka biso na tribunal ozomona do baninga bamemanga na tribunal so na ndima ikale meme jo aninga ozelisa te aninga bamemanga na tribunal na bango ke yo osali lisumu mpo oyebi ke eloko wana eza mabe me osalaki yango me lokola esprit na ngai etombokaki ekomprenaki ke oyo eza mongongo ya nzambe te etomboki na gangeli ye na bisoki nazwi mbamo mpe buye so nazwi buye na nga natie boye na monoko ese nasali lisumu so nazwi poudre ya pembe na pakoli ese echange nga couleur mpo na nga echange nga couleur mpo na nga etika nga ka couleur na nga ozomona nalobaki bongo nzambe ekotianga kimia biza na kimia azoluka akizio aza accusateur ozomona apres nazwaki bapele ebele apele mosusu nakozwa na swanaki na mwa mwasi wana mais nosala video mpona yebisa bino tondima bindima ndima te mpi tokontrole maloba oyo tolobaka bakoki ngai te na makambo ya oloba na ngai eloko boye eza mabe ya makambo ya oloba na ngai elamba liputa eza mabe ya makambo ya oloba na nga sous-vêtement eza mabe ya makambo ya koloba na nga kola eza mabe ya makambo na ye moko ye mei mutu na bango aloba na nga brillant eza mabe na nyonyo eza mabe mais bakoki ka nga te lokola bakokaki nga te bamemaki nga ntina niveau moko eloko moko nga moko naloba na monoko na nga nde yango nakendaki kobima na tribunal na bango na koloba prochainement makambo ya tribunal ndenge elekelaki sikoyo ya naye kokoma nzambe na wana nalobi yango te ok toye kokoma naye kocomprendre sikoyo ke makambo ebele bazoloba biso eza mabe le tozondima yango tozobakisa masumu na vi na biso bandeko le na comprendre yango nga mona ndikolobo seigneur tala bana nokeli bana nzambe mawa base deplie noki mawa nga bato bakosufri na mokili oyo ezobima au jour eloko boye eza mabe au jour eloko boye eza mabe nzambe sunga bana na yo nga bisunga bana na yo bazokima masumu bazoya suna masumu wana no nayebi te ke monguna satana atie bato na makambo ya deploiement wana no nayebi te me nga mona monika ndeni bato bazolotaka kaka eloko boye eza mabe eloko boye eza mabe oyo eloko boye eza mabe biloko ebele eza mabe boye koma ozomona mba moko na bandeki kobonda nga binzambe sunga bana na yo mpenza nga namoni ke monguna satana akoki ngai te apres leo nini ayaki koleka oyo ya tribunal oyo bamemaki nga wana obeta ona video mosusu mbala moko na ye kolota ndoto elekaki nango mpe mwa mikolo na komi siko ekenge na komi siko prudence mpenza ko oyo bible na biso tozala mayele lokola nyoka soki moto obengi kaka obandi oloba na nga likambo moko na ndoto emelonga bi mase soki yo ndimaka eza mabe wana yo nga nayebi ke eloko eza mabe oyo ezodetruire biso oyo ezochange na ntina biso oyo ezosala boye oyo bible elobi mais oyo ozoloba na nga ke o eloko boye eza mabe o mafuta boye eza mabe nga na omona mabe nango te nga nayebi ke donc non eza mabe mpo ekochange couleur ya pono mafuta ezochange couleur ya pono te eza nango mabe te nga na osalela na nga yango nga na omona osalelongo me eza lisumu te nga na bi te eza lisumu te lokwa na comprendre ko na koma nga bi te eza lisumu te après nde bilamba maputa nga na bi soki eza na dessin mabe na olata te lamba nyonso
so dessin mabe na olata te. Mais soki ba bombi yango nga nazomona batie makamsu mutu aloba na te eloko eza 6 na ondima ngo te bongo na saki nde wana. Après sikoyo bandeko na nga mkomsu na ye kolala na loti ndoto. Na ye kolota ndoto ni ndoto ngo na lotaki ezalaki ndeni ezalaki tozalaki na papa Didier place mo tofandi. Le tofandi place yango mbala moko nake na buki makasa moko boye. Na ye na makasa ngo. Na yete so na buka kionto na zula kionwa. Na ye na makasa ngo wana mbamona ndola kisa papa Didier ezalaki vraiment ndoto. Na ndola kisa papa Didier tala makasa oyo balobi na nga makasa oyo soko niki yango obi otuti yango otiango na manzaka echange o couleur na oya manzaka ekokomisa oloko mutate verni na manzaka na ye. Makasa ngo eza naturel boyoka bien makasa ngo eza naturel ezoko sala manzaka kitoko lokwa mutapakoli verni. Ma papa Didier na nga ya solo nga na bière nazwi makasa ngo na tuti ale na jonsko na bandi kotia na maboko. Nazwi manzaka makasa ngo na tete na maboko. Nazwi ngo na tete na maboko nyonso. Na papa Didier edengo tianga awa. Papa Didier ya tete nga awa. Na simbi yango na tiango boy na manzaka nanga. Babi ifo egumele. Wana olo babi ifo egumele. Aposo egumeli lego kolongola ngo. Manzaka no ekoma couleur kitoko. Bama bi ok. Ya déplacé. Lera déplacé. Bandeko le na tikali wana. Na simbi onka boy mbala moko nzamba bandi koloba nanga ezaki lokwa na ndoto te. Nzamba binanga Deline opakoli makasa o na maboko pona nini ngana bi makasa oyo te avant nzamba loba nanga na lobi boy ngabi en tout cas nzambe merci tout ça na biso na ba produit na biso naturel tout ça biso na ba produit na biso naturel pena tokenda ka kotia ba vernis ba sala yango so na biloka mabe kuna tokenda kotia yango na manzaka na biso so to yebaki to ngai totia biso ba makasa oyo po makasa oyo eza naturel makasa eza naturel eza mabete nzamba sali makasa oyo eza naturel yango nazotia yango boye so na yeba ku banda kalambe na tia vernis te na vi na ngai ba vernis zo salama na ba monda mai kuna na ba monda mabe so na yeba mbe na tia kimbe na tia yango te na simbi kama tia bona oloba ba monza ba bina nga Deline na oki mba monza ba loba na nga na litoi na ndoto abina nga Deline pona nyo tie makasa bona maboko no ngabi seigneur na tia yango po échanger nga manzaka nanga yo saila biso biloko naturel o saila biso biloko naturel po échanger to salela bamo binanga Deline eloko nyonso ata soki eza naturel aminanga Deline nazopekisa bino ba vernis te po basala ka ona ba monda mai nazopekisa bino ba vernis te po batiaka ngo na batiaka biloko mabe na kati wana mais nazopekisa bino ba vernis po ezo changer bino nature na bino alobi ya Deline ate eloko eza naturel soko tie yango po échanger yo nature na yo okomona bokonzi na ngai te ngabi alobi mwi matiti oyo pakoli leo kolongola yango ekomiso manzaka couleur moko boye manzaka na yo ezala su naturel te omona bokonzi na nga te nganabi mabe papa Didier ya kolongola nga ya kolongola mbangu ya kolongo yakana mai abini ngabi yakana mai nzamba lobi nanga makambo na badi kolongola ngabi nzambe nanga sunganga manzaka nanga échanger couleur te na longoli ona dusu kwa mabuku na longoli na talo manzaka nanga izungi pembe na bandi kopambola nzambe ngabi seigneur merci otiki nga te seigneur otiki nga itenga na kanisa kiloko eza nango naturel ngana kanisa kiloko eza nango naturel eza mabete mbamo nzamba bandi koloba nanga na lamuki na pongi na ndoto nzamba bandi koloba nanga na litoi abia Deline na lotisi yo ndoto oyo oyebisa bana na ngai ke napekisi bino nzamba azotala nga na oyebisa bino nzamba abiyebisa bana na ngai napekisi bino babiloko bozosalela po ezo changer nature na bino alobi soki ezalaki
po ndenge bazosala ona biloko mabe pe bazosala ona bamonda mai nga nzambe na ngai na babino bobondela mpo nango bosalela abi na ngai naloba bino bobondela mpo nango bosalela me nga nazopekisa bino biloko wana mpo ezochange nature na bino abi Adeline eloko oyo ekokotisa motu bokonzi ya likolo te na biloko bosalelaka oyo ezochange nature na bino oyo botiaka na nzoto oyo ezochange nature na yo yango nde ekotisa bokonzi ya likolo te me nyonso oyo etikali ata soki bazosala ngo na monda mai Adeline yebisa bana nanga bobondela mpo nango bosalela soki oza nango besoin mpo salela yango nzambe alobaki nanga bandeko nanga na yebisi bino yango alobi na ngai azopekisa biso biloko wana po ezochange nature na biso me soki ezalaki mpona kochange nature na biso te po bazosala ngo na biloko ya mabe po bazosala ngo na monda mai alobi na ngai nayebisa bino bosambela avant bosalela yango alobi na ngai nde ayaki koyebisa ngai be Adeline babiloko ebele oyo bazoloba na bino bosimba te bosimba te bosimba te bazobakisela bana na nga masumu bazobakisela bana na nga masumu nga nzambe nayebi ke boza nanu na mokili oyo boza nanu na mokili oyo nazopekisa bino biloko oyo ekokotisa bino bokonzi ya likolo te yango nde ngai nzambe nazopekisa bino biloko ekokotisa bino bokonzi ya likolo te oyo ezochange nature na bino insistaki yango ngai nzambe nalingi te bosalela bosala me soki oyo ekochange nature te Adeline bondela yebisa pe bana na babondela avant basalela yango yango nga na oyebisa bino bouillon oyo ezochange nga nature te echange te nde natie na ngango boye naosala na nga lisumu te naosala na nga lisumu te sikoyo oyo bayebisi bino ke bosalela yango te mpo baosala na monda mai babakiseli bino masumu nayebisi bino verité en tout cas nayebisi bino verité bolimbisa nga ba oyo bosepela na message oyo te bolimbisa nga vraiment bolimbisa nga eza na moto mosusu aloba mama Adeline nga nzambe mpenza alotisaki nga bouillon eza mabe lokola so ndima eza mabe folotango ozomona lokola yo so ndima ke bouillon eza mabe po ekomi lisumu mpana olotango po ndimaki yango deja yango nazoyebisa bato oyo bozoya na dépouillement nazoyebisa bino eza nango pasi te eza nango pasi te mutaposo te eza katika na yo bapantalon lata elamba desama soki oza moto nzoto minene folinga mingi kolata bino mo boyebi kaka bongo kolan soki oza place malili ya te kolata te na se po kolan na likolo deya toyebi ke eza mabe na se elamba me soki mpe omoni ke nazodepouye na nga na bajipe na se la wana continue na yo na bajipe na se eza bien na baba soki toolo bakola na baba kaka ezaka eloko mo baba oyo ezalaka na bachaussette nango ozomona soki omoni ke nga funa alata na nga baba naza nse na moko abinzamba alakisaki epe alataka baba ondi baba oyo ezalaka na bachaussette nango oyo tolataka bana oyo bana balataka do ya mikolo mpe ezali ozomona nga mpe mona alata yango eloko na remake soki wana nde erumelaka te me nga azwaka mpenza kola na nga natie kola na nga natie na chaussette me oyo nga na oyebisa bino eloko na oyebisa bino ke moto so ozolata kola na se ya robe eza miso bokonzi ya likolo te me yango nalobi ke lata yango kaka mpona nécessité mpona malili me lelo ozozonga na ndako longola mbala moko so okei place yani eza ndako na yo tokenda otala moto oza na bana se problème to olongola yango te mpo eza ndako na yo tofandi no nango ozomona me soki olala na ndako wana meka mpe kolongola yango kolala nango te me soki mpo kolala nango problème te eloko na oyebisa bino eloko na comprendre mpona baba kolala nango eza biloko mosusu tokolala nango te mpo ekanga puissance na yo
et quand la puissance nous on a tolobela on ba mususu po toza o bato nzamba utilizaka esprit na biso pona kosala bolamu wana na expliquer aussi côté ya ko compliquer bato donc ezaka na sens que soko uti libando zongi longola kola na po lata ki on pona malili so ile malili esila na ngo dîner e kokola ta no pe bana sete kolata te wana onga na lobi pona ba mais soko lati yango obimi olati yango mpona malili osali no lisumu te ndeko na nga komuta aloba no te kondo olataki ba wana nde ozolata bana se osali lisumu kondima yango te kondima lisumu wana te eya lisumu te so ozongi na ndako olongoli yango kaka pourkui na oloba kolongola yango eza baja mona oyebisa bino ke nzambe so toloba kaka kozana bititi ya bitambala mwindu so olali olata eloko ya mwindu na mutu te so olali eza te ko so olali na eloko ya mwindu osali lisumu te wana na oloba eza biloko mosusu nde na oloba eza lisumu te mais eza principe ozomona eza principe eya lisumu te mais eza principe kitambala mwindu olali na kitambala mwindu ya mabe olali ofiniki couverture ya mwindu eza mabe makasi na témoignage na ozomona mais eza te ke koto bokonza likolo te mpona finika ke la mba mwindu to différence a te lisumu na eloko okaka eza principe ozomona ndenge nalobaki ke nde tofuka tobondela fu tofukamaka eza te ke omuntu soki azobondela telemi asali lisumu te ozomona do to différence a tobakisa masumu te na vi na biso esika lisumu ya te kotiango lisumu te esika lisumu eza te kokomisa yango lisumu te omoi nzambe alobaki nanga mwana mwasi aza alakisa nga vision wana na yebisa bino mwana mwasi oyo aza mwana na nga nalingaki makasi atambola na obanga nga meta ndenge alati esali nga nzambe mawa so mwana nga alati mabe esala nga nzambe mawa donc ngeloba te kasali lisumu ndenge alataki wana esali nde nzambe mawa sikoyo mutu oyo mwana oyo ayokisaka papa le nyonso mawa yeba yango ozanga mpe makambo ebele me mwana oyo abi soki mwana nga alati kitoko nasepelaka nazaka na esengo alobaki ona esengo mwana oyo ayokisaka papa le nyonso esengo eza ke mwana na azwaka mapamboli ebele mwana na papa akotelaka ye kaka soki ayoki ka baobunda otuna ta akotelaka ye oyebi ke mwana oyo aswisaka nga motema te aokisaka nga esengo de différence ezali entre koyokisa nzambe mawa na kosala lisumu eza différence eza na différence makasi ozomona do eza makambo mosusu eza baprincipe makambo mosusu eza mpenza lisumu yango nazoloba nayebi te so tokomi na kombele miniti nalobi ebele nenake na likambo ya elamba nde nzambe aexplikaki nga video pe so esali inédita nayebi te nake na 3e video namonake naoka na 3e video fo efasi te bino eloko mosusu naye naloba bandeko na ngai bavideo ezokangame so nasali ezokangama jekwa nazozala pembe na kamera yango ezokangama yango leo nameki kozala mwa moke mosika nayebi te soki ekangama lisusu so ezokontinue kokangama toka funa luka bamikro naluka vraiment kobongisa mpona remake de video mobu ekangami surtout video wana mosusu bato babi mama Deline oyo eza bataki bato babi mama Deline video oyo toomona eza bataki ezokoka te tosala nzambe mais eza mpona azozala pembeni ya kamera ifo nayekola kozala mosika kamera nazalaka pembeni boye na oluka mikro so naza na mikro na nga ata natie kamera mosika na oloba eyokana donc nzambe asunga vraiment tozwa makambo oyo sérieux nde surtout na ndosala bavideo mingi ata ndeti boye sikoyo nazoloba mpona baye na oloba po ekomi tozosolola eza masolo entre biso na biso naoregrete ka ifale ezala live zoma faye makambo ezala live mais biso bana nzambe totuna nzela pakolo na biso po live na ngai nasala bato basimbaki bafresh kale osala live babwakelaka yango natuna eso nzambe na biso abi wi sala no ba live tobanda kosala
ozomona mpo makambo boleka ngana lo bato partageaka ozomona to partageaka na bato ebele en tout cas bato nayebi te so bo comprendre mambo nazoloba nayebi te bolingaka te mama Deline marche kuti te oui yo lati marche longo sali mie na boyi to sali mie mais ngabe marche kuti na sali na nga lisumu te na sali na nga lisumu te nayebi ke nzamba alobaki ba parti muso anzoto na biso alingaka te za libanda malgré alakisa nga ba parti te mais mpo na nga mona sosola ba biloko oyo ekozala libanda te ba place so ba mole na biso ekozala libanda te nga na sosola yango mais oyo nomona ngo eza nango na problème te ke po ezala libanda awa nomona ngo eza na problème te vraiment nomona ngo eza na problème te nayebi ke ba awa na biso ekozala libanda te mpona nga mais oyo moni ke funalata kaka boye funalata kaka boye donc eza mabe eza vraiment eza problème to sali mieux na boye te surtout nazosala ba video oyo mpona bato bazoya sika na déploiement bato bazoya sika na déploiement bamona ngo mpasi te ndenge bozolobaloba na bango eza mabe eloko kosimba te eloko tosimbaka te nazokende na likambo ya bilamba nasi naosala yango troisième video tokeka na troisième video towana shwa te bilamba nde nzambe explike ngai bomoni elamba oyo elamba question oyo ebelisaki ngai yango na bonde nango na bwakeli yango mai soki mipepe ana ezaka na elamba oyo ekende bisika bikauki nazokende na troisième video oyo esali inédita nakokende na troisième video botala yango malembe botala yango malembe bomitumisama te mama Deline pourquoi okomosala ba video mibale misatu mbala moko en tout cas tokomi na 2022 tokomi na 2022 na ise bino biso na nzambe na 2022 o tokoloba nzambe abina nga folobela déploiement makasi siku na ozala na makambo miso makambo na oloba na bino te donc toyebi te nzambe akoloba naza mutu oyo na mikoki te nayoka pe bato so mutu abina mama Deline bomoni elambo nalata elobi elambo oyo nalata na video eleki wana eza na babenga mosusu babilo nini bamarenda jeko eza marenda eza na bato mosusu babi eza lisumu so olati marenda na menga mpona nge eza lisumu te nalataki yango eza lisumu te nalingi te bato batiela nga bamasumu nalingi na ngai yango te mpenza lokwa na oti obunda nango na osala bino yango na video oyo ezoya video oyo te oyo ezoya na olobela likambo elamba oyo ezoya na tellement na makambo makasi na oloba nango na nde bamemaki ngai na tribunal mpona makambo nga moko nalobaki nakendaki kose retrouver na tribunal kuna na prison spirituelle et puis mpona leka na tribunal bon tokende na biso kaka na troisième video na moni tokende nango kaka posho eza te troisième video botala yango malembe na otia oyo wana video numéro 1 au video numéro 2 au video numéro 3 na otia bongo mpo lokwa nalati kaka meme elamba mpo bocomprendre ke na sali 3 video nango botalaka yango malembe ekosunga bino makasi bato oyo na makambo nga nazoloba na bino natangelaki bino verset biblique oyo ezoloba ke eloko oyo ozondimaka eza mabe kosalela te leo ozosalela ekomi lisumu yango nazokoexplike bino makambo oyo nga soki na ndimaki makambo oyo monguna satana ndo tinda bato bayebisa ngai eloko boye eza mabe eloko boye eza mabe soki kaka na ndimaki yango nde balingi bamemela nga na tribunal bandeko bazomema bato na tribunal ozomona yo ta mosusu olotaka yango tomona na tribunal te nga so bamemi nga na tribunal nayebi ke bake na nga na tribunal bakesambisa nga ozomona donc c'est ça yango kana ngena babino tokende na troisième video